Breaking news, eza oyina lelo le 4 janvier 2015, année malamu na sommaire na biso, bagarre lelo entre Nunes Marie de Nuit na mwasi na ye, tout simplement parce que na 12 heures, kolabo yembe salakisaki mariage ya le caisse abali évangéliste, bato asomi soki balobi le caisse abali maman olangi kalami ta koma papa olangi pour moi si on a ça l'église ye maman pasteur le caisse papa pasteur. Alors moi si à nous ne c'est azaka moi si à le caisse nous ne saboto moi si à batou moi si on a batou abeli le caisse abali ata la télévision boazo tala na souci ndenge le caisse abali moi ça sika nous ne saya kana TV moi ça boy makof oui de suite. Breaking news, bienvenue Songi, pasteur, il y a Ebola TV, Welcome TV, Asengi, sorry, pardon le lot, mais à pardon à Lokuta, parce que ça me donne Lokuta, na la monique est bienvenue na Nathalie, Basanisa Kindoki, parce que Nathalie, Azali Koko, c'est la sœur Nelson Mado, Makambu, Basomba Basim, Basenga ba pardon, mais Nathalie, Abomisa Serwana, na côté là, Nathalie, Liba les Zongi, mais bienvenue les razo les gars c'est ma sorry abosani koyo sabino ke ayibi Marie-Pauline 6000 pounds et abosani koyo sabino ke azana fongola ya Marie-Pauline ya shop pe fongola ya bureau. Alors Marie-Pauline azo senga na bienvenue a essayer 6000 pounds na ye oyo a defaki pe azon sa ba fongola na ye soki apesi yango te akopanza basekre nyonso ndenge nini akanga bango makangu na bipendu Marceline eyindi bienvenue zongi sa carte ya banque de fongola na 6000 ya Marie-Pauline. Alléluia. Sikoyo Nathalie il faut ayeba banani oyo babambandane parce que tolandi bien Marie-Pauline azane mbanda Nathalie te bolanda yango na Facebook à Didier Forme, Didier Forme, Amalata Kala, tous les 3 interviews, il y a Marie-Pauline Zakuna. Si vous voulez, dans la 4 TV, il y a Batufo, Oyo, Tiabalika Souté, Oyo, Bazari, Batala, pour Yalibala. Alors, bienvenue, Tika Bavanti, Lucas Délivrance, pour dire, à part, Mongo, il y a 6000, na Fongola, na 4 banques, déjà, na ici déjà Marie-Pauline a cancellé en gros. Vous avez la bilamba ya mwana mwasi ya bato za nango fozonzi na Kinshasa tango balobaka tifa nani na lobaka walesa azanganga walesa azandoki bondimaka te bomoni mosala oyo lelo edingo ya porte walesa plainte pe lisusu walesa na complicité na Lise Manzambi balingi badétruire Tiffany oyo ya nini ya les Amériens les Nazariens. Donc Tiffany aza mwana mwasi moko azomata na ngongo oyo auti ko échapper na liwa. Walesa yesa biso pourquoi azolinga boma Tiffany? Pourquoi Lise Manzambi azotia Tiffany bakal? Et pourquoi walesa kabuni walesa lenganga abotoli Tiffany moteur, c'est-à-dire moto asala ka bémission na Tiffany wa filmaka ye oyo nyonso towana pe pona nini bapesaki 3000 pona boma Tiffany. À partir ya lelo soki Tiffany a eu problème les akabu walesa asilikeli Tiffany pour Tiffany alexaki Mathieu a témoigné que walesa aza bras droit ya Satan complice na ye ezali ndeko oyo bino bozobenga Placide ye aza complice ya batu oyo balingi baboma serna so Tiffany. Alors breaking news à lelo toza sous na ba masolo ebele nazo nous présenter ba meilleur vin na Tantine Génie na Les Élices na Paris. Nazo présenter ma meilleure vie na Mireille Songo, Karine Songo, puis Natacha Songo, ba famille surtout Songo, Nathalie Songo, Francine Songo, Coco Nanga, Pascaline Songo na Paris, ba bonne année. Alors l'isolo mususu ali que na sepeli mingi pona ba fana nanga parce que na changé système abandako na Angleterre. Bato ba mesala ko tia ba TV na mire menga mafo binsa paquet OK na IKEA ou payer vitrine na mystique na moni ba fan na ngami na bandako na bango balande style wana poto vi yango po bon sandako na yo eza malamu parce que na membre ya IKEA ko na somba bilo zo sa IKEA et soki olingo somba obengi na ko aider yo
Alors, Mbila ayaki komona nga, moto atindi ezanani Job ya Manchester, atindi alobi nazo détruire réputation na ye, na fongolaki Bible lobi Mbila nga nazo te ya Job ya Bible akufa kala oyo ya Manchester naza na problème na ye te soki asimbaki bakisi na ye epa walesa ayanga na délivre ye pe Job ayebisa biso neve na ye oyo ye arefula na Manchester mpo likolaki ndoki banda azwi kisi epa walesa eske adelivre ye to aza kaka ndoki pe ya ye moko na mwasi na ye kopumbala butu esila to ezali bino bato bozolanda ye etali bino. Alors wana ezalaki ya ngai te 100% nzambe ekozala bien te parce que mokolo nzembo wana alekaki na mutu moko ayebi oloba français te, mutu moko alati bilamba ngwanzu na tv ntango ezosala promotion album na yo okolekisa mutu te azosutuka mapa mateka na babiloko kwa bamaki alors ebimaki lokola comédie bato ebele balobi album wana osimba te nasololi na kulutu na ngai ya pepe kibala apesa boyengi wana conseil parce que adérape alobi azali collègue ya bapaster jamais moyembi akokoma collègue ya bapaster sakayonsa bakangi ye bachaîne mpo liboma ebandi ye bapamperse akendeki kozwa ezalaki bapamperse awutaki nango na cimetière lokolo emarchaki bien te liboma ebandi ye na rasi siko bapaster nyonso oyo akopirana na bango na bato ya maison na ye bazosala nyonso babondela mpo na ye bino baoyo bozwaki bapamperse bokende kozongisa yango to boluka bapaster oyo baza na nguya babondela mpo na bino mpo bapamperse wana ezali milimo mabe abloke kobotama na bino abloke nyonso bokokanisa ke Marcelin Pidik il faut adémissionner mpo buzoba oyo songisongi bienvenu asali na tv asambwisi bapaster congolais alekaki liboso na tv awanganiki abala te awanganiki bapaster ne basimisaki etushe sikoyo aleki su na tv azosenga sori na yibi Marie Pauline 6000 pounds na carte na ye na bafongola. Alors ezali epuis azokumisa mars entre temps moto asali mosala wana mpo ye atubela ezali mosala ya ekanga na proverbe 30. Donc bienvenue place tout okozwa yo tokokanga yo fo todélivre yo na Nathalie mpo boza na milimo mabe. Alors breaking news mosusu eyali nakomaki yango awa breaking news eza ya koyinda Eme Nzubila oyo azalaka pire petit ya marse bakangi ye lisusu na mwasi azobima na mama na mwana na Londres donc a changé te pire moto ya marse bato tu bokendaka na église odon to mwasi na ye akambaka boluka elongi na nzambe mpo boza sous la malédiction na monde entier sport ya babebe ezalaka ou bebe azoseka ou bebe azoyekola kotambola mais soki oke na Congo okomona ke sport ya bebe riko bana mwana moke bebe azokata loketo azobina elakisi ke mboka Congo eza loisir na loisir malédiction bandaka banda bomwana il faut congolais nyonso aluka délivrance parce que eza mabe. Alors film Fwakumputu signé Didier Forme Songo Amalata Kala. Fwakumputu ezali film oyo ngai proverbe nasali nga na mwana na nga. Alors ekobima na marché les 3 na 3 heures. Donc les 3 na 3 heures film wana ezobima eza film éducatif. Fwakumputu eza garçon moko aya na poto atindaka eloko te na famille barefule ye ake omona pasi na Kinshasa. Fwakumputu botia yango déjà na baprogramme na bino. Alors ekobima les 3 à 3 heures. Na banzi loisir na loisir eza na mboka. Maurice Serilo après avoir kolongwa na Zion akendeki pa pasteur Alex oya nigérien l'église oyo balataka vert et blanc. Vert blanc eza ba couleur angélique ya monde de ténèbres et kuna asengaki bana basi nyonso to baza kuna babotaka te bolimbisanga sori baya na bande égénique na bango oyo eza na makila nzoka ezalaki mpo azwa yango asakrifie yango na monde na bango me ye alobaki akotumba yango. Alors basysteme wana yango mpe Sakayonsa amemi yango susu na mboka na biso ya kozwa bakushe to bapamperse ye moto aza na 60 ans bapesi ye kombo Sakayonsa deuxième kombo na ye
Pampers, middle name ezali 60 ans, camarade ya Omar Bongo. Moutou a comme déjà plus de 60 ans, azo continuer à courir, à escroquer, azo n'a pas collaté. Donc, il y a breaking news à l'élo. En tout cas, tu as dit c'est mon news. Sorry, na mais la maman est pour la lobby, mais na seki mingi. Journal l'élo na ju ba coup de fil belé. Alors, journal l'élo et seki sibiso parce que tout le monde qui bienvenue songi kosenga sorry, likolo azaki na pression ya breaking news à Tongo. Yango a gai kosenga sorry, nzoka bana ya Marie Pauline babengani ye ko balandaki breaking news bayoki ke bienvenue sa bala yango babenganaki ye pe lelo azolongwa na ndako ya Marie Pauline ayibi 6000 pe ayibi carte ya Marie Pauline na bafungola mibale. Alors bino oyo bosololaka na ye boyebisa azongisa bafungola wana na mbongo ya bato po Marie Pauline signature alobi soki dans un mois azongisi yango te o akoti en contact mpona kozongisa yango te akoleka ou epa nanga ou epa ekanga a dévoilé bino ba preuve ndenge nini bienvenue à zalaka mpe makangu ya bipende, c'est-à-dire chez nous eza baventure na baventure soki breaking news elaki te bakokosa bino bomoni mosala oyo breaking news eza kosala na kati ya mboka oyo église nzambe malamu banda muze ayi na bala kufa église ekoma temple ya bantior bandoki na bandoki bazodirige église eza mawa mingi na bino nyonso tobokendaka kuna parce que nzambe azalaka su kuna te. Alors mpona kosukisa tobaki breaking news ya lelo Tiffany oyo ya les anériens ya Kinshasa les nazariens ya Kinshasa les nazariens ya Kinshasa balingaki baboma ye na Walesa et complicité wana eza lisolo euti na Walesa euti na Lise Manzambi pe euti na monde de ténèbres balinga l'exacer wana po bamoni ke azo dévoiler secret ya Kabundi Walesa. Kabundi Walesa oyo nakabaki na satana edingwe a porter plainte parce que akosi na kombo edingwe na esali bino ke aza mosali na nzambe te azali nganga pe ye mutu apesaki Job ya Manchester baplan. Alors Job à Manchester atindaki la police aya awaki ngai naza kofinga ye na TV nabengaki su te pe nayebisaki la police ke ngai nalobelaka Job oyo ya Bible. Alors bato nyonso basali complot ya kolukela nga baproblème kofunda nga na la police ou na home office bozala bienvenu bofunda parce que basi bafunda nga mbalebele na home office nasi bakobengana bino po partout bafunda nga naganyaka baprocès naza na eloko ya kobanga te naza na eloko ya kobomba te basi na nga mwasi na nga bana na nga bafamille na nga toza légal na mboka oyo mukanda toza na home office moto apesa biso toza na baséjour ya mboka oyo nayebi ete moto atambolaka na passeport ya baportugais ya lokuta eza Nunes Marie de Nuit nayebi te soki achange mais nayebi ke Nunes aza na passeport ya baportugais ya lokuta me nga na na passeport ya mboka oyo nazwa yango na mboka oyo ndenge moto nyonso to azwaka. Alors oyo aza na badute akoki okende na home office afundi ya nango problème te puisque mwasi na nga na bana bayaki korejoindre nga na famille réunion, c'est-à-dire bazwaki bavisa na bango a partir ya kini titi komona ezaka titi, Samantha eza Samantha, Sonia eza Sonia, Petit komona eza Petit, Exaucé eza Exaucé, Naomi eza Naomi, bango nyonso baa basongo banonga na botana oyo na docteur donc baza na baséjour na nsima na nga. Alors breaking news ya lelo tobondela mpona ndeko na biso Pauline basimbisi ye touche bakosi ye akweyaki na bapasteur mais pasteur wana azalaki escroc pasteur ya lokuta. Donc omoni mosala breaking news ezosala moto ayebisa bino osu te ke yo proverbe 30 bafingaka bato proverbe 30 atongaka bato ozokopie bamiroire na nga ozokopie bavitrine na nga ezolakisa naza role model naza nango na esengo nalingi kongole bobima na kotiaka batv na bamire ekobuka mire bodepense mbongo bobongisa ndako ekosala bien. Alors breaking news alelo ezalaki yango wana nzambe na nga azala na bino nzambe na nga batela bino bozanga te alobi ekozala spécial Paris parce que la sango toyoki na Paris balobi basi ya Paris bakomi kosangana kosangisa mbongo kokende koluka baprofete na Kinshasa bapesa bango mai bapesa bango mungwa bapesa bango bakisi po baya kobotela mibale ya bato na Paris awa. Breaking news
réunion